Bonjour, bonjour, bana mama, hein? La Chine, bambote na kombo na Yesu, joyeux Noël. En tout cas, la famille, j'espère bisogno sur to koti malamu. En tout cas, to sepeli bisogno sur le to komi les 26. Bisika bozwami na zi, na Amérique, na Europe, na Afrique. Ba bisou, mbote nzambe a garder biso susu. Lo lenge to komi na 2025, to leki ango tozo commence sur les 1er janvier. En tout cas, pona mawa, pona bolingo na ye. To pesa nzambe kaka merci. Pete bebele bazala ki na biso basili kokoma yango te, me biso bino na ngai to koti yango toza ni ba extraordinaire te, me na mawa na ye pona bolingo na ye to komi yango. Elinge eloba te ke toleki bao bakufi basalaki lisumu, elinge eloba te ke bao baza na moma oyo na kati ya bopital basalaki lisumu. Non, ezali kaka ngolu na ye, mawa na ye. Yango na pesi bino mbote. En tout cas, na ko souhaiter bino susu, na ko liebisa bino susu ke oyo nyonso mutu oyo nyonso na 2024 aeshuaki oyo azwaki yango te. Tikete 2025 ezala ya gloire, ezala ya koseka ya esengo na ye. O azana ngo posa ya ba projet ya kotonga nyonso azana ngo zwa ngo na kombo na Yesu. En tout cas, zwa na kombo na Yesu. En tout cas, na seki na tali video ya Mervin na seki nga moko na seki nga moko lobi Mervin azalo ko bunda na mupepe ye moko sans le savoir, hein? Yango ba lobi ke nyonso tozo ko lona awa na sena moi na sena mokili oyo toko buka ngo pe biso moko mabe oyo yo ozali ko lona ozo kanisa ke ozo lona ngo epai ya mutu nzokande ozo lona ngo epai na yo moko. Mervin change nzamba ko batela pe nzambe na ndambo wa oyo pona akokita na likolo na yo po luka kobokola bana wana malamu. Mais soki ke ozo yaka na kimotema mabe contre Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTuber, ozo la sona motea mabe susu nzamba ko bana ko dindisa yo kaka na ko dindisa. En tout cas na tali video na yenga moko na seki na yoki ye mawa na yoki ye pitié. Na moma oyo azobimisa energie ndambo article nango po un jour zeme wana soki ekoli akende kobota, mais azobimisa energie ndambo wana pona kolobela Karine. Na moma wana azoyeba teke Karine kuna azana esengo, Karine azana koseka, Karine azana ko donc azana kosepela, mais ye azana pasi munoko ekauki. Azoluka d'abord premièrement place nini d'abord aoketika bana. En tout cas, bo tenir nga rigueur te nazo loba ndenge ezali pe ndenge ezomonana. Donc aza déjà na ba fête ngo d'abord a sepelité po aza na place pa ko sepela te, parce que ndako na ndenge azo fanda azali likolo moko libanda moko na kati. Donc mais azo zwa énergie wana makasi wana pa ya ko répondre Karine lobi ke boko sala ba live 10 000 combien nga la ko sala ba live te nga na yaka na video na tie na. Donc ozo ko loba me oza na pasi na motema na yo. Yo moko ozana ko souffrir, ozo ko luka d'abord la kotika bana kote nini, et d'abord ozo bakena wuti musala na sina lembi, donc wana ozo ko mi bamba likola mbeto. O bisika pe bana na yo pe bako simba na kati ya ndako, soki bako simba kuraye, soki bako simba pe moto soki bako kefungola pe maye, yo moko kutu o lembi moyo ko loba kutu ezate. Mais ozo zwa audace, ozo courage, oya ko répondre Karine mama, ozo na énergie ebele hein. Na yebi soka na peso ki conseil kakake, mama ya zemi alobaka mingi te, garde énergie na yo wana, o ganga pona bana yo mibale wana, énergie ndambu wana, garde yango pona zemi wana ozana ngo, kosa ko bebisa énergie na yo pamba pona ko ya ko répondre Karine. Karine ko répondre na nini? Karine azana esengo, mama na ye azawana, koko na ye azawana, Arieta azape wana. Donc bazo na esengo, bazo ko lia, bazo ko mela, bazo ko sa, donc bazo pesa nzambe lokumu merci. Mais yo ozu ata 1 minute te akokumu sata nzambe na bomoy, oya pesi yo pema ozi tangwana te, parce que yo ozana tante na minute ozo sala musala neti mutali boma po oluka mbongo ofuta voiture okende kozwila mobali na yo wana oya tiki yo na bibwele na yo akei. Donc ozo luka ta mbongo po okende ko
oluka mbongo ofuta na motuka wana yo moko olobaka soi-disant ofuta soki $1000 na bino kuna ndako des gens soki ba 1700 soki ba 1000 donc en tout cas mais ozo kozwa énergie ko répondre Karine kuta zo kipe yo même pas azana ko solana ba chinois na ye azana ko présenter ndako na ye azana ko lakisa oya ye vindenge nzambe asali ye ndenge a changer na bato nyonso ba finga ki ye ke clochard na bato nyonso ba lobaki mabe yende akozwa mukanda te yende akotiko bota te yende afana kana kacha garage mais azana ko solana ba temps po alakisa eloko na eloko po bato ba lobaki ebele esala bango mutema passé alobi mwana mwasi oyo aza makasi asali effort bamitali d'abord bango moko alobi biso d'abord toya po tokala me tosali eloko Karine asali te mais asusu temps ya oya korépondre yo Mervyn en tout cas nakadesi temps eza mokie temps eza vraiment mokie donc énergie à Karine eza ke aganga Arieta kosote na bakiti Arieta viens manger Arieta tu veux quoi Arieta regarde les cadeaux Arieta donc azana temps wana azana temps akipe maman Charlotte wana akipe koko na ye voilà po esala bino pasi moteme enyonga bino bolobi na mokili bo finga ka mutu pamba te bo mona ka mutu nyonso pamba te ata bo moni ke yo koma ka avant comment te ko like ça te ke non ko kende liboso eza ko koma te ko kende liboso eza ko koma te nzamba sala kana moma na tango o ya lingi yo lobi ke ngai na sala ki boda sala me yo o mizi mbongo mikabi na o sopi no mbongo na balabala énergie na yo ekena yango yo fele ata eko yo fele mais atikeli yo pe bana atikeli pe quand même bana quand même pese pe merci na yo kutu mobali ya ye oliata lo kutu bana akimi na ye akei na Karine kutu ata azo sala kinduma na ye akeluka sans aya kolesa mama na ye oui tondimi aso kene koluka parce que kindumba ezali pe musala ndumba na mboka poto azalaka na salaire afutaka ba impôt donc Karine pe soka so salango akofuta impôt eza salaire pona yo soi-disant nengo lobi ke azokene ko luka mbongo pa ya olesa mama na ye mama ono zolo basana mama yo mama na yo azana poto respecter mama muninga mama na yo azana poto te Karine sana sengo Karine ko luka te abana ko lela awa ngana ko tika Arieta epa ya nani ngana ko sala boye epa ya nani Karine eza automatique soki alingi ke mama yako zo Arieta na lingi na pema oko mwana mama Charlotte ko ya malembe azui koko na ye soki ke mama Charlotte azana empêchement alizana fati alobi ke abengi mama donc koko ya Karine na biso batabandundu koko ya Karine Arieta ko benga ye mama kulutu pona biso batabandundu ezalaka bongo na yebite ba Karine ba benga ka nini Arieta ko benga koko ya Karine na yebite be biso to benga bongo donc ako benga mama yako zwana no Arieta na lingina kene rendez-vous eza na pete na calme Karine ko sala ba exercice te ya ko luka solution na ko tia Arieta wapi na ko zo Arieta na non mais yo ozana exercice ozo ko luka so ozo sala la butu ozo ko luka na ngo ko tika bana kote nini soki pe muta botema be pe ko pesela pe bana wana kindoki pe yo pe oyebite soki muta na ngo botema be pe ko bebisela pe bana wana ndenge mususu yo pe oyebite mais Arieta azana problème wana te mais yo ozana problème mama olo mi fato luka solution na yo mozo ko za solution zo ko za énergie yako répondre Karine ma chérie zwa tant ko luka solution na ko bota ndenge nini na ko soma ba kushi wapi na ko soma nini wapi d'abord ozana problème ozo ba ko zo bima na place yo ozali ozo ke luka ndako donc ozana ba problème ebele Olo résoudre ngo ozo ya ko lobake mama Chacha a débloqué yo donc pour ba camarade pour ce que quoi maman na yo mama to sa mama muninga ko mama muninga ye banzambe yo tindenge d'abord yebi nzambe te ezo lakisa ke ba parents na yo ba yebi pe nzambe te parce que ezo lakisa identité na yo
identité na yo soko ozalaki na baparent oyo babangaka nzambe oyo yo yaka na ton na yo wana kofinga baparent ya bato kofinga bana ya bato mbele basi bapesa yo conseil kala mbele oyaka kofinga bato te ndenge oyaka kofinga mbele oyaka kobwaka bato teke na bamai mbele okende kokunda bato na basimetiere me yo yebi teke lundi ezala mardi te oyo monike osalaki na calme obotaka na kati ya télévision lundi ezalaka ndenge moko te changeaka kende koluka elbe na yo wana atikeli yo mikumba obanda kofinga ndenge ofingaka me tika mama Charlotte wana mosali na nzambe na calme asepela na mbula ya sika o nzambe azokotela 2025 ayebi dabo nzambe ayebi kolokota ba milimo oyo esi elongola espoir alpesi bango liloba na nzambe mutu pe azongi na nzela tika ye calme a continuer ko lembisa ye te ke mutu susu asa na problème soki a contacter ye ya aloba ke non bosa na respecter na ko soutenir binote non yo kufa na mikumba na yo kuna buntu na mikumba na yo kuna na bana na yo kende kolanda elbe na yo kuna kende kolanda soki mbongo sociale soki mbongo asayela yo soki yo kipele bana soki boko tshaba mbeli bo mibunda ni kuna bo bunda na kuna kakini kuta na temps ya ko répondre yo sosti azana temps ya kotala yo te karina sotala ndako oyo maison blanche oyo bata réseaux sociaux batiaki minoko balobaki akangi bango monoko soki nzamba sali moto mosusu alobaka azali te soki nzamba fungoli yo kokanga oza nani yo nani na bomo ya kakini balobaki ebele me botala bino moko bomoni yango maison blanche bomoni yango bomoni kosepela bomoni esengo ya moto aseka kala esengo ya moto alala kala nzambe soki alinga sekisa yo akobosensa yo ba calvaire nyonso oyo olekaki donc ba problème nyonso oyo olekaki okobosana ngo kaka pona tamuke oyo asekisi yo alors yo kende koluka solution comme yo ye ko répondre Karine yo mo kende koluka solution ya yo moko ni mama Charlotte ya ko répondre o te pe azana temps wana te ya zalaki wana po asunga yo po oyeba nkolo lokola mobikisi mais comme yo za teti oyebi nzambe wana te yo lobi ke ngai na ndimelaka ba pasteur te ngai na ndimelaka basali na nzambe te na toyebi te tokotia na nzela na mulongo ya banyama be ya bato oui wana ezali ndenge na yo moko donc tika mama Charlotte calme a profiter na temps oyo azalaki ye moko Karine azalaki biwaya na Afrika azokende kosala n'importe quoi temps oyo Karine zongi na makolo na nzambe ayebi ke non lelo soki na zaboye a cause ya mama oyo pe a cause ya nzambe na ye oyo abondelaka basaka na basali na nzambe te bachaka temela basala na nzambe te okotia temela na mosala na nzambe mosusu baza ndenge moko te kolela mama Charlotte soka leleli yo ekozala mabe na kanisi mama wana azana tante azama bolongo na ye abana ko lela pona mwana neti yo déjà aussi obunga na nzela donc akozwa temps wana te benda chama to na bien akozana temps wana te que aya ko répondre yo obe Karina ya ko répondre yo ke tika mama langa boye yo za déjà mwana moko za modi donc yo ka vino ka bongo donc yo moko kabi vina yo na ndenga bikabaka boko mibali mobali ngo pe abala yo pete yo moko mibalaki donc bale yo mbongo bale yo mituka énergie na onyo ba saleli yango ba utiliser donc afibi yo lokola bombo lolenge sila kana kati ya munoko elbe asilisi yo bonbon abwaki kaka soyi donc abwaki yo ba utiliser yo ba rejeter yo parce que ba yebi ke oya zali aramo yo moko ndengo finga ka bato aramo yo moko donc yo moko bebimi aramo wana soki aramo bima soki nini nga za mwana nzambe na koko prononcer ba mo wana te ndenga bien donc yo moko donc ba bwaki yo moko donc oza vraiment rejeter na société oza vraiment eloko moko rejeter mais tika mama wana calme abonde la paix assemble la pona ba oyo bazo ko luka nzambe na busolo à travers mama Charlotte et ko yate na ki motema na yo mabeki ndoki na yo oya ko bebisa mamutu mama wana pour que moto azana
problème aza na posa za solution mama Charlotte alobeke non na kosolana mutu te na kobondela pona mutu te à cause na yo ozali kayen kende kozika na moto lolenge LB abwaki yo okomi liboma okomi lele na kati ya réseaux sociaux okomi kokena mwana na kati ya mai yebake mwana wana pe akolanda yo oyo ozosala na kati ya bana oyo yango pe bana oyo bakosala oyo ozobuka yango pe bana oyo bakobuka parce que bana oyo balandaka oyo biso baparent tosalaka na misu na bango yango bana basalaka me yo oyo ozokosala yango pe yebake bana oyo obuti pe basi donc bana wana bazokomona oyo nyonso yosalaka yango pe bana oyo bakokopie yango en tout cas eza mawa pona yo eza mawa eza malheur eza passe eza soni toyebi te moto akopesa conseil soki akowuta wapi zelaka mokolo asuka ekoya nzambe ye moko akotala kote nini yango bakotya yo soki na kote ya bato kote na banyama yo moko miyebela donc nayeka koyebi soki ake tika mama Charlotte calme tika ye calme mosali na nzambe tika ye calme parce que yo obongi te bapesa yo conseil na kati ya bato obongi te donc yo olelaki ya pamba na bato bayokelaki yo mawa balobi mawe bazwi mpe mbongo bakongoli mpe mbongo na bango ya pamba réseaux sociaux bino boza na mbongo edo bozwi mpenza mbongo bobebisika mpona kopesa mwana mwasi afingaka bato babibwele baramo baboyi donc bokongoli kaka moto aza na respecte bokongoli ye mbongo après azwi mbongo wana abaloki susu afinga bino susu en tout cas boza bien bravo mpona bino mbongo yango wana elembi bino aliango combien de jours ata bokongoli ata 12 000 ata 20 000 akoliango combien de jours nyonga mutuka wana pe ekosila te ata bopesi ye bongo akosouffrir kaka ndako wana ekokita pe prix te akofuta ngo combien de mois akozongela susu kaka misala ba double akotika siko bana wapi bino bokongolaki mbongo il faut aller bolukela ye place stable boyebisaka mbongo oyo tolukela yo mutu otikaka bana ezala ozosala na butu ozala osala na moi soki na moi bake crèche mbongo soki vacances ekangani bana na babana kaka donc olebo lokele solution bolobaka te mbongo topesi yo luka kaka moto permanence po azalaka na bana so ozosalaka na butu po atikaka na bana bino bozwi kaka mbongo bokongoli kono bopesi ye et après et alors akosilisa motuka wana na nini bopesaka ye chaque jour parce que ye moko mpe akobaloka fingi bino akobalo asali bino oyo nyonso ye alingi asala ye azalaka na ye na merci te azala apesa nini moto merci te bozobonga na bino nzoto ya pamba botika moto aboye en tout cas eza kaka na ye kolobaka kokebisa Mervyn que mama Charlotte wana azali camarade na yo te aza pe ami na yo te mais aza mosali na nzambe respecte mosali na nzambe soki bakontaktaki yo parce que yo moko omilakisaki na réseau sociaux ke ozali mutu oyo olelaki bayokeli yo mawa donc omilakisi ke yo mutu akoko yokeli mawa te mutu akoko ede yo pe te parce que obongi te okoki pe te mama Charlotte azali mama moko respectueux aza mama moko bulamu okoyoka d'abord koloba na yo okotala na Karine ndenge abotaki romake ezali différent mais aza mwana na ye donc Karine pe aza na temps na ye oyo ya kobongwana po ya lobaka te ye akosala église oza mosali na nzambe alors yo tika mama Charlotte calme asala mosala na ye onzamba tindaki ye na se na mokili oyo yako sauver ba âme oyo ezali perdu yo déjà âme na yo eza déjà perdu kala ezala kuna mais kosala te po mama wana akota kimote ya mabe akota haine pona mosusu aza na problème aluka te kosambela ye aluka te kobondela pona ye te yo soko okoka déjà yo mifana ndenge na mais koya susu te koya koloba ke yo mama Charlotte oyo fungola nga yo débloquer nga camarade na yo te bana azana bana kaka Karine te azana bana alors opesa ye respect azali mama yo soko sana mama te etali yo Karine azana mama azana droit kopesa mama na ye respect alors Karine azo lokate place okene kotika Arieta Karine aza penal aza bien aza nesengo ala chesengo moni ndaka Karine
omoni yango non lakisa pe ya yo eza ya yo te wana eza ndako ozoko louer voilà eza ya yo te yo wana ozana mitelenga nazokende koluka kote nini ozokende kokende kokota ozokende koluka bandako donc bata TikTok bapesa solution kolingi na ville nini otikala siko wana oza moto décision fo euta na yo moko mais ozosenga na kati ya bato ya réseaux sociaux balukolo solution soko ozofana na mboka wana obi ozokolunga mboka wana est-ce que oza moto luka d'abord solution na yo moko avant oya koluka mama Charlotte ka débloquer yo alors luka na solution à vie na yo luka na solution pe ya bana na yo ma sœur pour l'amour de Dieu luka na solution ya vie na yo avant yo tala ya Karine vie na yo déjà abongi voilà ata abongi 100% te mais quand même a commis déjà moto na kati ya poto azana ndaku na ye omoni yango yo moko j'espère que bono tala ngo ata na libano ozoko tala ndaku na ye wana moto lobi moto ngo na banda ko finga nzoka nda azalaki mayele boye moto ngo ba finga kazalaki clochard aza boye moto ngo balweki ndako wana ezali garage nzoka nda ezalaki boye voilà pona ko lakisa ke na mokili moto nyonso azana tina moto nyonso azana tina en tout cas bundana nango kuna en tout cas c'est Noëlla TV na komi na suka ya video na biso balanda Noëlla TV la chaîne la famille tozongi na ba analyse na biso tozongi tokomi na ba fête to profiter tozana ndaku pourquoi pas tosala ba video na biso pona kopesa conseil na bato o bazali tina te na kati ya société na communauté congolaise en tout cas vous s'abonner partager aimer liker et kopesa biso malamu pe bien ba bonne fête to kota na mbula ya sika malamu na yebi ke na 2024 ngai pena Noëlla TV na lela ki oui mais 2025 la susi ya kolela te oui kolela yaka nango po toza bato ba humain to kendaka na biso tozali ba passager na sena moi na sena mokili oyo mais 2025 ezali na biso ya koseka ezali na biso ya mapamboli tozwa o tozwa kite na 2024 2025 epesamela biso en tout cas na tiki bino bo like bo partager bo aimer to s'abonner la famille la chaîne tozali ensemble merci c'est Noëlla TV ba bisous bye bye